Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Kuna gana za kuyebiso. Bana poto, bana partout, balandi avis du public, émission Impact, émission idéologie. Merci à trop na sepela na bino tant bo bengaka, besoin encourager na sepela no tant bo tcha commentaire ya bien na sepela na bino pa maté bozana fidélité makasi na émission na biso bino be bo sepela na rabi mavinga mbote na biso mbote lisusu. Lelo toza awa na commune njili bisika toye na cadre kaka ya télé surprise ndenge zalaka. Télé surprise eza émission moko oyo Didier Masuki asala conception pour sepelisa bino pour sepelisa mabota na biso tokenda ko sa ba surprise mais surprise yango ezaka agréable et non désagréable. Surprise lelo ezake elongo na pasteur Kosi boyebi artiste comédien ou le bon samaritain pasteur Kosi azabongo moko ya basali na nzambe na église oyo Antioche na njili azwaki likanisi ya okende ko sunga bandeko o bazana kokoso bandeko bana difficulté bandeko bana ba hôpitaux mususu aboti mwana ye mobali akimi asundoli po na mbongo afuta na maternité ezate mususu azana pasi auti kobela mbongo esili na basoin kasi il faut aluka afuta pour que abima siko na hôpital yango pasteur Kosi abaite rabi mavinga télé suppose ezana moi bien tokende tosala geste ya bolingo compassion ye mo azoloba moto azana pasi ana droit ya compassion na yo azana droit ya lisungi na yo ezande bon yango lelo na Wilson Bilili tokiti ana njili po to couvrir ndenge akende kende ba hôpital to kende hôpital to sungi to tali ba o bazana difficulté to sa geste yango bolingo. Merci à trop et pas na yo Bogo Sanderson Didier Masuki mobile mande fois pembe Dominique Nkele mwana musakata ya solo. Merci maman Milinzemba mama Likelemba. Merci merci Koyago Belisha Naboni Charlie Malula 3 fois Dior. Merci et pas na fiston Bastien de FB International tolanda reportage à lelo et ça moi bien yo oyo za makoki to ozape na poste ya kosunga kasi obengi na ba numéros affichés wana et za malamu mingi nzambe akopambola tolandi. Tendre Père Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes reconnaissants. Comme on connaît de l'eau. Merci pour nous connaître biso. C'est plutôt visiter les bouta yande Maria. Tika kembo comme ils ont pas na yo. Na comme on Jésus Christ de Nazareth le to samedi to lobi. Amen. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons fait sa vision. Pour la cinquième message na niveau ya mokili mobimba à travers ba internet ya ko kende na bopito pour na kosala ba geste d'amour ndenge tobisa ko ba chaque fois ndenge tobisa ko sala chaque fois na bandeko. Alors ezaki na nzela mwana oya botami na kombo ya Ariel etango botama kinde sima ko sala ba geste d'amour na fina yende nzamba albaki auto to sala mo pe pona bato mosusu ya molelo tozoke na descend na bopito tokoki kobanda kuna te sangi tobanda epai ya moto azalaki succès ya bénédiction bébé Ariel oyo na benga bébé miracle nzela na ye nde bato lelo bakoki kobima na bopito mpo bazonga na bandako na bango par rapport ya batank oyo bawomelaki mingi na bopito yango lelo toyei kotala bébé e lolenge bamange bayaki epai na Yesu beke bamange bazali bato na soloka bayaki kobondela Yesu malasi ya kitoko mpe makambo ya kitoko. Donc c'est ça yango toyei kotala lelo bébé Ariel. Nous avons accompagné l'équipe de Bassel Nzambe, nous avons berger Mamisa,
Mamisa et Lufiluka, nous avons frère Glody et le Yalupe, nous avons Ndeko Charveti à Boulé, au équipe tout ça manango, équipe tout ça na bon fait comme sous bah sur empêchement, mais comment on voit l'image sous tout en cima. Donc c'est ça. Et on te dit awa pour les affaires à repasser et utaki na Suisse na kolimoko moko ba moment na Suisse na pesa ki yango ke kita pona mwana tango kokola aza déjà na ligne ya musique bongo to kanitsaki hot o opinion so utaki na Suisse a pense pona bébé bongo to se renseigner ki pona koyeba nini oyo mwana aliaka pe nini amelaka nini aselaka lokola savon to ki na gamme ba savon na ye qui na les naïe les de beauté les poudres naïe yangone ezalaki biloko ya mwana oyo toye kopesa ye sala auto bengi geste d'amour mettre mon père ya mwana pona bablo miki sika tozangisaki savon tout le miki nde ekokota wana na kati ya makambo ya mwana. Donc c'est ça oyo tokoki koloba ya mwana. Tozana mama ya Ariel awa après geste oyo mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nangezane Maria Akim. Ok, Maman Maria, il y a une perception de nous. C'est qu'on est en train par rapport à geste ou bastali pana moi na yo Ariel. Maman, na sepeli makasi. Na ebite ezanelo mon côté salemaka soki nzambe abongisi te. Donc les kambo esalami ezalaki déjà na likanisa nzambe ye moka ebaki. Na sima kobota ma mwana oyo Ariel eza pe na bandeko mususu mba mususu baza bakangama na ba hôpitaux makambo nde kozanga mbongo neti na ka onga na botaki tango na boti na césarienne eza na bato mususu na kutaki na ba chambre wana basali ba 2 mois 3 mois dobala bakunda na ba 3 mois mais bazobima te suite ya mbongo eza te donc pour nangeza kingolo et puis na pamboli vraiment bandeko bisika biloko oyo uteli na yebi kutu bango te tebi ke euti na Suisse donc na yebite mais nzamba salite ekomela ngai na pesi merci pe esuka ka na réalité eza pe na bana mususu oyo bazozanga donc bazozanga vraiment même ata mai nzambe ai bana ko toucher mitema ya bato wana bakoka pe na ko mona bana wana merci. C'est que Likia, oui, ça va mon baba bungsake likia en tout cas ba tsaelike pa na nzambe mutakenda kosimba mitema ya bato ba pusa na basunga do ezaka nzambe batsa mitema na nzambe na mutu te batsaka na nzambe ngana tseka elika na nzambe pe lelo tala mwana zana mukima zada na guidar na ye. OK. Ça c'est très bien, voilà. Merci beaucoup. Je pense que tous en Moussel Nzambe, tous en parcours le Ronaï. Pourquoi pas? Et awa to komi place El Bosso, pasteur après awa to kokende wapi. Merci papa Rabi, merci papa Yves. Après awa tozo kita na hôpital, mais to bana hôpital Bosso ya mukili mwinda kuna pe to gesa geste d'amour ya kobimisa bato yo basalaki ba 6 mois ba mois belé tozo ki mukili mwinda so to longa to keso hôpital mususu so to keso mususu bongo to ko cité na orphelinat les amis de la foi. Alléluia. Tozo kota na esengo pamba te okomisi biso ba mosangoli na ndako na yo. Na nzela makila na yo nde tozwa bokoti ya pete na ndako ya Nzambe tata. Yesu na nzela sika pe ya bomoi oyo Yesu ofongola pona biso. Alléluia. Okwisa efelo ibande kopimela biso bojali ya Nzambe tata. Yo ndenganga Nzambe monene otiama na ndako ya tata. Oh, tika topusana na motema ebulisami liboso na yo mokonzi
nakondima Yesu pe na makanisi epetwama na makambo mabe. Merci, je pense que à Otosana, hôpital Mukimwinda, précisément à quartier 13, commune Ndili, avenue Ndembo, ndi tulaki kosa geste d'amour par rapport à aux qui ont la vision de ça et bongo à Otosana 4 malades, où il y a zamba kamo basali ba 6 mois, ba monta mo pesa ki likolo, gloire à Dieu, zamba kwa kotia tout ça là. Pour les Matthieu chapitre 25 verset Matthieu 25 on passe au tas de monde et sur le bi nazaki na hôpital butaki ngaite nazaki na prison butaki ngate d'ici benga watu na tango nini nazaki na hôpital tango nazaki na prison totali ki otie sabi tango bato babelaki butaki bongo tezaki ki butaki ngate tango tezana prison pesa mo communauté onyate eza butaki bosaki on pona ngate biso toyeka kotala Yesu na hôpital te mais toyepe kobimisa Yesu na hôpital yango oyo eza bageste ya moto tozosala. Je pense que le docteur Sogabi a reçu la liste. Reçu la liste, il y a un malade pour eux. Vous pouvez aider pour que ils vont sortir dans le monde. Merci. Merci. Ok, merci, on peut aller. D'accord. On peut aller. Merci. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoy bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwanga Yesu. Nazana tina na miso ya mokonzi. Pamba te nzambe oyo kokanisi bomoy bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Oh Yesu, okotisa biso na lisange ya babulami. Na kati ya pwele na nzambe tata Yesu. Okangola biso na bokasi ya molili yo mema biso na mapeka na inde kino na ndako ya nzambe tata Yesu Kristo. Voilà, toza awa na hôpital ya Mokili Mwinda bisika pasteur Kosi ayeko sala geste d'amour mona ande ko mon pandi mbote ya mbote boni santé za bien siko ça va kana weza kinde basala kinga opération nazaki na maladie nazaki na typhoïde basala inga typhoïde abasinga typhoïde peut passer la grande opération ce que cool beaucoup de second point kasi mbongo ba luka mbongo après basala l'opération de ba opérer mchupu balongoli maladie on bana usanga passe siko ça va yo salani nasa na mwana banda natanga bongo basala ki au traiter ki opération de point bongo ezaki te mais il faut des arabes qui s'aiment qui kaka babanda ko déjà tiens moi là bon au salaire à combien de temps c'est déjà ba un mois déjà ndambo vous avez maté pour mbongo combien mbongo etikala ka 110 $110 yango zo bi maté vous aka yo moko toza mama ouais pied ali banda benga non maman to sur la peine maman. Voilà, elle a fait un mois ici, elle manquait que $110 je pense. Et vous avez vu, le manque d'argent fait que cette fille puisse traîner à cet hôpital, Mokili Mwinda. Et bien voilà, à travers le pasteur Kosi, il a fait ces gestes pour que la fille puisse être libérée, puisse quitter ses lieux où elle était enfermée, en quelque sorte, on pourra dire cela. Et moi, Kokoso, moi, Kozanga, maman ne azawana. Mbote maman. Maudil. Babi bosali un mois awa bozanga misolo po mwana bima hôpital. To sepeli po mwana bima tatu vumeli ato ya kala déjà un mois déjà koki. Pasteur Kosi mutasali geste oyo ke mwana bima na hôpital na lisungi pe bande komso ko loba nini pona pasteur Kosi. Nzamba asalisa yali asalisa biso pona passer abimisi biso. Maman ata typhoïde ata malaria bon négligent au susté hein. Tango bandi bo attaquer ngombala moko esila toyokani. Merci maman. Ndako ezali Mosengo. OK, est-ce que vous en classe ni na kataki na 4e ozongela ça otanga malamu minerval quand même maman bo futa toko futa ezate ke mbongo futa ezate to umel mi minerval pe to suite nzamba sungote kaka ngana sana ngana mbandango mwana salaka pa ya na biso. D'accord, nzamba za na bino hein. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris, on a payé pour elle
les frais pour qu'elle soit libérée, pour qu'elle quitte ses lieux, elle soit guérie. À l'écart qu'il y a une opération chirurgicale, Sikoyo, commune est déjà bien. Kaka moi misolo nde ezangaki abimba kaya boyizaki ebele me nzambe azosunga malembe mwa moko tozomona bandeko mpe bazosunga bazobima. Merci na Wilson Bilili toza na ye awa elongo tokoba reportage na biso. Voilà, Pasteur Kosi toti na ndeko la fille azali na ka ya typhoïde ezali makasi baopere ye ya moins un mois ti abimi nayebi te esali yo ndenge nini kana ye. Ça va na atondi nzambe parce que mokana nzambe nde kokisami donc eza sujet ya komikomisa te mais sujet ya kokomisa nzambe parce que nzambe kande kosala makambo kosimba mitema bato pour que bato basala ba geste d'amour ezaka accomplissement ya Matthieu chapitre 25 eza accomplissement ya Job chapitre 6 verset 14 est-ce que Bible dit celui qui souffre a droit à la compassion. Alors mutazo souffre a droit à la compassion. Alors bato mingi bayokela bato pitié ayoki kaka mawa a compatir na yo te mais biso toyoki mawa mpe tocompatir na mpasi ya baninga yango geste amour esalami elongo na bato nyonso baza bahéros da l'ombre bakotia maboko nzambe apambola bango e lelo bandeko bazobima na nse apesi yo monta oyo akangamaki ezalaki 110 ebe nzambe asali ngolo ndeko abimi nzambe azwa lokumu. Ça c'est très bien. Ba initiative ya bosengeli kosoutenir yango koencourager ka ya mama Mpanzi eza nini ye azalaki na problème ya makila bazongisaki makila un mois déjà yango oyo bongo azalaki na situation moko esengaki 85 000 francs congolais na dollar eza lokola $50 nde asali un mois awa e nzambe oyo ya basurprise inattendue basurprise agréable inattendue nde akiti mpona kodélivrer nenesi ye namoni aza na mwana seki aza na mobali na ye mobali naye akoki kozwa charge na ye soki aomeli seki possibilité ezalaki te donc nzambe aza prise en charge ya mokili et nzambe asepele kozala prise en charge ya ndeko na biso donc c'est ça. Ok, ça c'est très bien. N'inquiétez pas maman. Mais ben voilà, tous autres reportage na Monsieur Willy. On a profité na saluer Ariachou Louyeye. Ariachou Lema, hein? Il a super papa et Mike Lema. Bisiga bazambo te maman. Mbote. Kombo nani? Ntiala. Yantiala. Babika na yo ezalaki mwana mtabeli to yo mtobela ngamo mnabeli yo moko belaki diminution makila d'habitude esalaka obongo to temba liboso mpe kaka bamala ya moetaka nga me na ndosa bafièvre kati na ndo yeba petela ebwaki nga negligaki to za oyeba te na ndo yeba te mo bafièvre moko aso esalaka ya mokie omeli mwa aspirine exina 2 jours ka alena kumi na 3e jour ye kobwaka nga ekanga misinga tini bayaki na nga makoki ya kobimisa mbongo ya kobimisa ya ofuta ya osao ya osuma bakisi nazalaki longo bazosinga deshasa makila alifarti ekobima lokwa 85 aliplace na sekunde na katanaki kata ende nini moni oza na mwana seki papa ne azali papa bango azali mais ana problème akomi na problème lokwa ya miso donc moi qui mosali ya la soute yo mtokoma kokipe fami ngamuka mnakoma oteka ndeba ba loboko moko ebeli eyaya loboko moko yango ebeli lobo mo ebeli siko mto simba ngo swazate esinga ngamuka c'est bien ce que le bini pour na pasteur Kosi oyo azuli kanti ya kobimisa lelo pasteur Kosi na pisi merci mingi na o azuli kanti zana mingi te ba pasteur mingi te ke ya kozwa nguya boye ayo bimisa batu na kata do o ezalo wa prison ya na tungisi merci mingi obepa na ye nzamba tondisa yesusu o yazanga kinzamba bakisa pona ye. OK mwana za bien mwana bien comment nena vainqueur. Molongi. C'est bon, merci beaucoup maman. Je pense que yango ezali motoya basi ba futi obi masiko. Obenga nanya kozo papa zo mona te. Ngamo mna makona. No ki mali. Après ça otekaka osaka. Natekaka. Natekaka na 6. C'est bon, merci beaucoup. Je te le gansiste au bête le moito. Merci beaucoup. Toza na mokili mwinda, donc je pense que le geste en soi n'est pas encore fini. Ma sœur maman bergère a accompagné pasteur Kosi, a pe maman bergère. Mbote maman. Mbote papa. Comme na mama misa Luviluka. Maman misa yebisa biso nano na likanisi oyo ezosalonde
En tout cas, ils ont bien makasi parce que Yesu Massia a limité même bachon na été. Donc bachon ils allaient qui vraiment élargi. Pour ils ont bazo souffrir, bazo na droit, bazo compatir na bango, bazo na posa, bazo lisungi moko et le quoi bato bazo musika bazo simbama ne fiski na muke oba pesa po esunga bato baza ya kozanga et tikanzamba lola amona ba obazo sake musala o ekena encore liboso pe bato baza ko kangama ba bima na kati ya prison o baza nango. Parce que Jésus-Christ est à Paris afin de détruire les œuvres du diable. Donc c'est le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. C'est ça. Donc il m'a dit mon copain ils a ba œuvre où il y a Satan. Donc le quoi il kanisi ou epesami et pas mon umbo nae. Il kanisi ou epesami pas mon umbo nae. Il y a aussi ba geste d'amour. Il y a ngopinda ou eza ya mutsuya pour na biso yangwana. Merci beaucoup. Je pense que tu as un reportage Nabiso. Wana kansi na papa du Val Kasongo, un mouyaka sans complexe depuis Montréal, à Lingabaje Staboué, Élysée Walé Salingagaoué, na kanisi fiston Bastien de FB International, agence assure, Miracosi. Depuis Finlande, binonyo sona okanta bino lelo bosa ka boiza malamu mingi nde babi moto azana difficulté sengeli na ye bo soutenir ye azana droit ya compassion ko ute pa na sombo toko bana sur reportage maman. Oui, merci papa. C'est bon. Et bien voilà, to komisiko yo na salle mususu a pebisika pasteur ko selon une équipe na ye to ye puna kosunga to pe ko bimisa bandeko msusu baza mikakatano et tozoko ba reportage yango nzamba pambola ndeko nyoso oyo a contribuaki nzamba pambola pasteur Kosina initiative oyo a jui na mointoye et pe jeune sœur oyo alali awa nebika na ete na kopusana na lukana eba problème na ye eza nini. Voilà, tozana ndeko mwasi msusu awa tozo continuer reportage na biso mbote yaya mbote ya yoka na yezani. Bon, nous avons fait une opération. Opération Kyste na appendicite. Kyste na appendicite. Et les gars, bien? Les gars, bien. Et tant que vous apprenez que pasteur Kosia Koya pour à foutre là, yo ba frais pour bim hôpital et ça qui ont des. Bon, na ebe na ngati na premier jour na mone bon ka ba côté a bon na herbi na ebe ne te ba sala ba geste na mone bon ka. Tinde mon papa pas démaillé azua kombo na biso ezana abaki akei inde lebi na wa ipsango ba foot lebi mbo ngasi bana ngo pa kosi ngasi ide kino inde lelo lobi sus eba yaki nazaki banda na fa na porte eba kei pas démaillé ngo ba foot mbo obima lobi ngabi ndena mone lonje maladi zakaka na kana bien mais na kana ba vertige. Faut pas traiter dans le vertige, on a pour bimi to omi bimi la gabo. Bimi la gabo de na bouni. Le vertige est la nuit n'enda pas. Ici déjà. Ici déjà parce que ici mais quand on fait la total. Ya. Ande kwa zoka kaba vertige. Pasteur Kosi. Elle est trop jeune et il va opérer qui appendicite na kyste, c'est ça. Et n'évitez et ça le bien tant aux hommes ça va découvrir tout ça n'aura pas mon qui au foot il va tout non et ça a bien vous mater et ça a bien mais ça en Nzambe bien parce que tu as accompli mission na ye koyo kan Nzambe ezali ka mususu ko sala o Nzambe atinda yo pe ezali ka mususu. Mais à la télé comme ça il y aura des mauvaises interprétations par rapport et sur le bord en bas les PC le bord à gauche est batté. Merci beaucoup. Tant que tu as dit ça, geste autre, tu as la télé et bateau bayoka qui ne peut pas soutenir que pays sous la télé. Donc suite au bas qui pété, bateau va soutenir pété. Tous en a quartier 13, motomo zara na États-Unis, soit na Dallas. Alors il bandé un hôpital moi ça qui moi dans mon angilité mon a 13 pété. Alors suite au lobité, baoye ba pété. Alors bateau ba ko interpréter ba commentaire zara national et encourager biso pour to yebaka mais dis-moi et autre lobaki musala yango donc c'est ça on a pena mona bato ba interpréter bon mingi pe ba contribuer à te ya et yebisa biso connait ça beaucoup tambula no posana à l'aise na tambula bien autant nga ti tanga aussi ça to katana na kata
okata point Bon, voilà pour un bon. okata en classe 5e. oyo tokomi na 5e vraiment ozokata okodébrouiller ozotekata mo elo mwa moke pour ke osisa baklasse na yo Si nzambe asungi na ozonga wanyamaka nzambe asunga so yo mo ozodébrouiller na yo kofuta no mpe baklasse bato bamona basoutenir yo ti oza na telefone otya baunité ti na telefone te oza na telefone te yo jeune fille boza na telefone te telefone eza te oh malamu te c'est bon oloba nini mpo bandeko oyo bacontribue to mpe basoutenir œuvre oyo pasteur kosi aosala pour ke lelo obima na hôpital naza elekelanga mpona moni mokambi na ngai ye esalanga no mpona ndima ete kosa koya boye abimisa ngai nayokaka kaka nde basala me nga mosu mwana église nakoti na kati ya makambo yango napesi bango kaka merci bacontinue kosala balemba te esukaka na nga te na bato mosusu mpe na baninga batikali awa bacontinue. Ça c'est très bien. Ce que vous avez dit, nous avons vertige. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nous avons maman. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit oh là là. Vous avez un téléphone, vous avez dit attention, vous avez dit que vous téléphone, vous avez dit maman. Numéro maman est ça? Nous avons dit comment on agenda problème c'est bon merci pasteur Kosi n'était sur un au Baksa non merci toujours toi merci na bateau nyonso au besoin soutenir vision oyo makambo ça les ebele ba projet madame les ebele pour osunga bateau nyonso ba papa social ba maman social autoza mutema moko et surtout bengi na numéro ça affiché na l'écran ndetoko tokosola makambo ngo ebele oyo tozango loko ba projet na cadre ya kosunga bandeko bazana ba passe donc c'est ça toke chambre msusu to esilia na toke chambre msusu surtout si c'est toke na hôpital msusu puis parcourir ça na mo mdani. OK bon hôpital on est belé c'est bon Wilson je pense que OK toke des chambres msusu surtout si c'est toke hôpital msusu susu to libérer quelqu'un ndeko o bazana difficulté o bana kokoso kozanga makoki ya batu msusu babeta beti mo boti mwana na maternité mwana bimimine kaka na hôpital mpo azangi mbongo mususu nga mwana komi da kobwaka pe lokolo c'est-à-dire ase angulumi abandi deja kopusana makoki eza te ndeko moko esenga bon yo mpe rabi moto ake bota na ye yo ke kobimisa esiko tosandeni soki moto aboti eke baza na makoki te esiko tosandeni boyebisaka mpe biso nano c'est bon nzambe asunga apambola bandeko oyo bacontribuaki na 10 francs na bango e biso tozokende tokoba reportage na biso pasteur koleka na yaya kangaka de biloko ti mama yaka okuta osisi déjà tokoba reportage na biso yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo yesu kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwa ngai yesu naza na ntina na miso ya mokonzi pamba te nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai tikotombwama okilanga na elilingi mpe na bokokani bwa yo yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi mpe mitema mitungisami na pasi lokola mungwa ebatelaka musuni na kopola osalanga mungwa po ete bazwami ndinga-ndinga na nga bapola te na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esingelaki nzambe mobimba akufa mpona masumu ya bato yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo yesu kristo. Mbote papa nani et puis problème nini oza nango bapewaki ngai toluka sikombongo po tobima mbongo eza balongolaki babimisaki mwana voilà. Et papa Zawapi, est-ce que famille ezali pona ko bazaki pona kosunga yo? Famille abaza te, mobile sala na ete. Ba sala te. Avant kana ndako. Totanda mako. Est-ce que combien pour que ba misabilo? Et tu as la 250. 250. Bini mona na combien? 250. 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 250
mobana azoluka mena azwi na ye te. Lelo pasteur Kosi na équipe mobimba kofuta mpoke bozala libanda. Merci. Oyebisa bango nini surtout mpe na nzambe asali ke bapona kaka nini parce que bakao eza ebele na bila Kinshasa même l'hôpital oyo oyebisa bango nini? Nayebisa bango bato mo bayaki mpona bayebimisaka na 5 ans. Merci. Na minute oso babimisi okenda kono? Merci. Opesi kombo nani? Dieu merci. Dieu merci. C'est bien. Et papa oyebisa ye nini mobali na ye? Parce que aza na informe te. Nayebisa ebuye bato moko bayaki kuna bayebimisanga. Voilà. Merci ngame. C'est aussi prière pour la déco to kabana. C'est bon. To sambeli. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, na recommandé ndeko nzosi epai na yo. Bomba pe batela ye, bomba mwana na ye, Dieu merci. Bomba pe vi na ye kolo, complication musika na ye. Zamba lola yo zala makoki ya kokolisa mwana oyo pe ya kobatela ndeko oyo. Tike ezala bongo na kombo na Yesu Kristo de to sambeli to lobi. Amen. Amen. Vous savez combien de temps? Ça 3 mois. 3 mois. Ça dépasse. Bande kolia ndenge nini makambo zotondo sa ndenge nini na sambe. Bande yoka bato makaka abando sunga kana muki. Yomo ko sala nini na vie? Na mano teka ndunda me. Bana na kuma na simba pekisa ba kilo na mali sote. Waza mwana di boso to mi bali. Emi bali. Emi bali. Kana papa mon ko. On continue au côté juste au péminal. Na péminal. Au péminal là. Difficulté ça. Ndako ça. Zanji basi. Jibu basi. OK. On nous entend mwana ndamba. Puissant rais boya ko sunga mwana na. Comme on a dit merci. Ya mukili mwinda na quartier 13 na Njili awa. Donc depuis abota na césarienne a zanga ki mbongo pour que babi mayena mwana nae. Donc mwana sali 3 mois awa kolia kaka soutien bandeko soki muninga na mandunda ndambu bakaboli ayena mafufunda bakaboli mwana sali 3 mois awa. En tout cas parce que kosi nzambe ya bakisela yo mingi vraiment na moni na geste oyo sungi ndeko na biso. Merci vraiment. Tout continuer tout na biso et voilà. Aux colonies. Nada musingombi. Voilà. Nous avons un basingo, mais nous sommes tous les banamboka. On l'a na lobaka. Et ça va un message de banambango, musingombi yazala. Mono musingombi ngina, ungando ya tuka. Ungando ya tuka mono. Na mama kugata kina. Kusala kasala jade kasala. Aujourd'hui, nous sommes bilan. Bisala diabo. Voilà. Yepsa papa a calmé l'entraînement. Merci. OK. Lokola Mungu ebatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu po ete bazwa mindinga ndinga na bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto. Esigelaki nzambe mobimba akufa pona masumu ya bato. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, toza kaka na njili tokomi awa sikoyo na maternité oyo la Chati bisika toye pona kaka ya lisungi to pe geste moko ya bonne volonté, geste moko ya amour elongo na pasteur Kosi na équipe ne mbima nde toye awa to sta geste wana tozaka na Wilson Bilili bongo boko sikuna ya montage to landa ndenge nini koleka awa. Mbote papa. Nayaki awa na botaki mabisa ute kukufa ndene nayaki awa na pasa ubota nde yango makokilo ko exact yango tovandina Jozo mwana komini no mana za mwana komina njiri me na bana na lingwana bana lingwana ko tala mama kufaki pasi azimi pe komelo ya kubota oyo ya l'hôpital na ye na hôpital na bote pe na kambo kwa malamu te
pasteur mpe na ka moko bazongisi bamakila bamai baniti barime mwana nde omoni mpe na ngolo ya nzambe nde bokokutanga boye. Et combien de mois vous savez avoir? Tobeti 1 mois et demi. Au moins la liboso tu avais balé? Moi la liboso. Et papa a une possibilité parce que les acquis prévu te bi a tu me semble tout monde comme tout mon niveau bagisa mina ka aux alango et papa ça a azo sala te mikolo. Azo sala te. Comment combien dans la iko na obima? Tozanga eloko ya $100. $100. Et vous savez combien de mois? Tobeti 1 mois et demi. 1 mois et demi. Le bani no ba na pasteur Kosi na bande ko surtout équipe o ba sundi bino pour que lelo bozala libéré. En tout cas, nous avons merci Nzamba Pambola Bango a continué ko sala oyo koleka o pena ba sali ponanga pe pona bande ko mususu ba continuer pena na kokoba na ko sali sabato. Nzamba bana Pambola Bango hein? Awa tozo vivre kaka ndeko soka uti kuna ye ayo tika biloko soki pe ezate tovai na biso. Bon mwana azo mela na kaka. Pasteur, mon prière pour Ndeko. Surtout mon bagage dans Moussala, depuis le petit comme bébé vainqueur. Bébé vainqueur. Mon prière pour papa dans Moussala, Asunga. Moi, on a eu le bosso. Aux Anzambe, il y a Bible, Yesu Christ Nazareth, au bon Wanakate. Na recommandé de quoi on a beaucoup na yo, et si qui mobile na ye, na recommandé bébé au vainqueur, alonga vina ye mopimba. Seigneur Dieu de gloire, zala prise en charge, ya libota oyo. Tika nzamba lola o alléluia o fongo la susu ba porte kangama tinda lisusu ba kobo mususu afin que ba lisa libota oyo na kombo na Yesu Kristo Nazareth tolobi amen. Amen. Tout monde na mwana na éviter mwana zana ni pa na yo et puis yo pe kombo nani mwana pe kombo nani. Ngai kombo na ngai ma bébé ilanga lomboto. Mwana nde kombo na héritier. Problème ni na mwana na ebita za koko na yo to mwana yo moko buti te aza koko na ngai mwana ya mwana nga mobali. Et nini comme le bino pour que vous à l'hôpital là? Bon abelaki ba dimension makila ba diarrhée ba nyoso to ba complication mike kaka nde yango na saki to ko mama kufa. Mama na kufa papa zali? Papa zali mais aza mwanda. Voilà. Et lelo l'autre ni sali ko vous à l'internet ah est-ce que bon ezangaki papa zangi bakoki? Papa na nda sala raté. Papa na ya sala raté. Nde mbongo penza na ya kofuta ezala ite. Yango ndi tozali awa. Et sali combien de temps vous avez? To mede. Ah to kosa 1 mois hein. Mbongo combien ezangaki? Mbongo ezangaki 50. Na wande ko nyoso so bangani no botala yo ko zape na baka oyo nzamba songi ba bimi msubi bana baka oyo bazala toujours interné en hôpital surtout yozi libaku malamu basena nzambe basongi yo obima lelo webisa bango nini na ba opera mutema kosunga mais mutema nani tout ami fait et ba bon tout samité voilà na kosenga ka merci nzamba sunga musala oyo ko baka liboso. Vraiment et que des liboso et continuer beaucoup bakara na yango nzamba pambola bino azongisa ya mingi sike bimi. Merci. Héritier on bani wana ba olobati wana olobara ana oli la micro loba mai héritier loba mai. Pasteur prière pour na mon héritier et surtout par rapport à la diminution de Makila et aussi dans d'autres monument scientifiques, c'est moi bien pour sembler pour la bonne Seigneur Dieu de gloire et de grâce, nous sommes pour héritier. Tika Kolo a hérité Zambé, héritage côté pas na la santé. Il y a Bakamunyo Samalam pour la vie. Bomba pe batela ye kolisa ye na ngolu na yo pepesa mbongo na kati libota feke ba kolisa mwana oyo na kombo no Yesu Kristo nde to sambe to lobi amen. Mbote papa. Mbote papa. Nani na hôpital? Bon, je suis responsable numéro 1 ya centre de santé La Chati. Ngai Yanjile na avenue Zamba quartier 13.
tomoni ka moko awa intéressé biso makasi ka ya ndeko aza na problème ya likolo eza nini juste? Bon, papa aza na problème ya maladie oyo biso tobengaka dermo-hypodermite. Dermo-hypodermite. Mais bato babenga yango maladie ya mbasu. Ouais, c'est l'appellation ya bakino atoloba. Alors ayaki na problème wana toyamba depuis le 13 à ça déjà à 2 mois et demi. Surtout comme le 13 à aussi 3 mois. Alors au signal c'est qui libanda tomeki kobunda ti ndenge beaucoup de sénéta wana et maintenant genou na wana eza na problème pour les articulations. Le voilà au c'est qui libanda ndenge tomeki ko couvrir yango. Je sais qu'il faut retirer plâtre na niveau ya articulation na pour protéger articulation. Alors je sais que sur moi ba moyen vu que c'est-à-dire plâtre wana eza neti premier soin. Donc plâtre eza premier soin te donc normalement c'est nga la tango lokolo mobimba. Mais vu que pota eza musika eza un peu large yango to nto tsaka na niveau ya articulation pour protéger articulation na en entendant. Plâtre yango zo senga combien? Et je sais au moins $100 pour na retirer yango. Le plâtre nende sunga articulation eza na lokolo et lokolo ça rappelle moi mouvement mais en attendant bozo soigner sous pota. Bozo soigner pota pour azana plein moko ya munene makasi. Donc eko zo biso même 7 mois 8 mois pour qu'il y ait tellement tambola normal. Mais est-ce que docteur to le moment est-ce que bino moti na kana na ndenge bozo wana boyi ko sunga dans de côté pour qu'il y ait en bonne santé après famille goya pour na ko soutenir par rapport à mbongo? D'accord. To celle déjà un grand pas. Si boya ko coûter en vie bongo donc centre mais contribuer à 100% des gens. Tala centre za muke possibilité pesate. En tout cas, to commune asuka yango moni to meki ko luka moi intervention. Est-ce que vous pouvez mettre bassin nzambe ba ya ko sambela pona ndeko parce que mbasu to bi si la na l'église et si la na bokoko. Mais na bopito ezaka moi passe. Est-ce que vous pouvez mettre bassin nzambe ba le ka pona osambela pona ba beli ko baza katia wa? Si vraiment te permettra pour sans Dieu to ça et le remonte même biso o te permettra ba ya ka basali ba prière et surtout pour nae. Donc c'est plâtre et puis vous soignez pota 7 mois sur mon année à comme bien. OK, ceux qui te plâtre 7 mois après te soigner pota sili te PC babeki abani ko tamba na nous en entendant ceux qui le collision en mouvement bongo peut-être go ça sous kiné abani ko tamba la pona libéra. Donc c'est-à-dire ceux qui $100 isaline de quoi on en plâtre et puis moi bon on se il y a soin ya pota malembe et kosila. Un mot peut-être par rapport à geste au pasteur Kosi Sali a. Bon, mon anga koloba merci mingi eza pour na pasteur Kosi na initiative oyo. Nzambe a bénir à 100% vraiment. Baza mingi te na souci ya kosunga, na souci ya koyeba ke no bandeko bazo souffrir. Nzambe apambola kaka mingi. Merci. OK, merci. Voilà, tout ça awa na maternité polyclinique la Chati bisika te kuta kaya ndeko oyo zo singa urgence zo singa ba moyen pour que azwa soin kasi na kolinga boyo kandenge ni yemo ko pa lobi kaya ngo eutaki wapi akomi na niveau wana lisungi ekouta wapi toyoka na yemo ko loba so les amwa pasi kasi toyoka yemo ko aloba pasi o azomona douleur o azo sentir et je sens vraiment les sungi. Le monde a beaucoup Sanderson, Tolanda, Théoka va proposer suivant. Et bien voilà, tous les papa na biso, ambote papa. Ambote papa. Tout le monde y a un kamoko ya moi passi. Exception et banda qui ndengeni. Nazo qui problème on la pota na lokolo. Tant que problème na lokolo, famille handicapée na lopango. Jusqu'à ce que pota et poli et boti bankusu. Alors ba meminga na l'hôpital nyonso ba refuser nga. Ba comme dans la centre à les statuts, docteur TH atali babino naza quand même mutu pour solo ba dans l'hôpital bakimi à côté dans la chambre d'opération kuna durant 5 heures du temps à sokoli biloko nyonso na tout alongoli ba saleté nyonso na tout bankusu nyonso tout sikoyo ko ba na 3e mois déjà et puis famille oti 40 ans tikingai il s'est s'en aller abandonner la propre sort batika na boka munganga il y a des fois ba ke ba sombi ba biloko ba compresseur ça na ba pansement tout ça. Le freine à Yemoko. Et puis par de yatam sur Rolia, les sangaye moko. De nos familles à Yakati. Comme mangane na zabu pour le pansement, il faut Yemoko à me mangai. Tala pour on a zanango.
T'as la poids ezanae. Il faut amener manga. Tant on se monte à 2-3 jours, pour t'aller baliser au pesa solo. Non, on a après nanga. Vous êtes marié, vous êtes marié, mais pour le moment, il y a eu une futilité à vie quinoise. Donc, sous dépourvu, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants. Donc, ils sont partis? Et ils sont partis pour ne plus revenir. Comment ça? Bon, cela a été dû à mon négligence à moi. Parce que lorsque je me suis remarié, donc je puis abandonner mes enfants, quoi. C'est ça, donc j'étais un peu trop dur envers elle. Mais pourquoi la famille vous a abandonné et vous avez posé des questions? Mais la famille m'a abandonné, je ne sais pourquoi. Vous avez rentré dans la famille? Non. Lorsque la famille était venue ici, encore avec le docteur, ils se sont humiliés. Foukami, Sali Saye, Azan de Konabiso. C'est pour cela que le docteur a talaki humilité à la famille Nangaï. C'est pour cela qu'il m'a pris en charge. Et vous les appelez même par téléphone? Mais non, ils m'ont même arraché mon téléphone. Ils m'ont arraché mon téléphone. Et qu'est-ce que vous allez demander aux gens qui vous suivent maintenant? Aux gens qui me suivent maintenant, de pouvoir épauler le docteur pour que le docteur fasse donc de grandes choses pour moi. C'est le docteur que moi je remercie. Donc c'est lui qui m'a ramené à la mort. Je suis venu ici avec 6 grammes de sang. 6 grammes de sang? 6 villages que j'ai. Donc il a pu me réhabiliter jusqu'à me racheter à la mort, à la vie. Et l'évolution de la plaie. Donc c'est suivi par le docteur TH. C'est suivi à la loupe, à la lettre. C'est un bon chirurgien pour moi. Mais ce qui lui complique, c'est bon, ça ne lui complique pas. Donc au niveau des genoux, oui, au niveau des genoux, il faut qu'on puisse me plâtrer, quoi. Le s'il me plâtre, donc c'est pour cela qu'il sera en mesure de me donner des béquilles pour que je puisse un peu me démarcher, prendre un peu de l'air, tout ça. Donc vous avez problème de nutrition? Problème de nutrition. Et qu'est-ce que vous avez dit par rapport au geste que le pasteur Kossi a fait là? Par rapport à son passage, je remercie l'Éternel. Que l'Éternel aussi puisse lui abonder de bonnes choses, pour qu'il fasse de bien pour lui. C'est un bon homme. Donc c'est le véritable pasteur que j'ai vécu dans ma vie. C'est le véritable pasteur, c'est l'unique. Merci beaucoup et courage et c'est ma confiance en Dieu. Oui. Vous allez vous retrouver encore. Oui. Que le bon Dieu vous bénisse. Pareillement. totuni motuna epai ya ndeko oyo azali bongo comme docteur awa alobi ezali maladie ya mbasu. Est-ce que ozoyeba likambo moko osala epai ya motu oyo sort lelo ekomeli yo lelo ya maladie ya mbasu? Évolutivement, donc il y a un docteur azolanda yango ayebi mbasu po asalisa yango oyo a un niveau nangai. Si je savais quelque chose, je n'allais pas être en vie. Là, je le confirme au nom de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui manque que je me répande au lieu que je puisse souffrir? Je vais me repentir. Dieu existe. Dieu est là. Je vous dis que donc, le docteur m'a ramené de la mort à la vie. Il est témoin, on est à deux à la salle de pansement. Donc il y a l'évolution. Moi c'est mon corps à moi. Je vous dis que mon corps est très évolutif. Donc le docteur donc, est un bon chirurgien pour moi. Donc c'est un diégéniteur. Ce que j'appelle TH, un diégéniteur pour moi. En mon dernier mot, je remercie vraiment le pasteur le pasteur Kossi et brièvement mon docteur traitant, mon chirurgien TH, qui ne cesse jamais de m'abonder. Donc soit il me donne à manger, donc tout ce que je peux, ce que j'ai besoin, si je le relate, il me le fait, comme mon père à moi. Comme mon père à moi. Remarquez que, je vais vous dire, il m'avait même, qu'est-ce qu'on dit, c'est perdu? Non, c'est pas perdu, il m'avait même une lettre de transfert, mais vraiment, de loin, je l'entends, j'ai l'amour de ce vieux-là. Okay. S'il allait mourir, il allait mourir, mais il ne mourra pas. Merci beaucoup. Si. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de la Bible, Dieu incomparable, Dieu.
il y avait un homme boité de naissance qu'on plaça devant la porte de l'église pour demander des aumônes. Mais ce jour-là, lorsqu'il rencontra Pierre, il avait dit ceci, cet homme demanda Pierre et Jean, mais Pierre et Jean ont dit, on n'est ni argent ni or pour te donner, ce que nous avons, lève-toi au nom de Jésus que tu marche. Seigneur, que cette parole et se transformer dans besoin de papa Nabiso. Ou à Zoluka à Soyango. Je crois, Seigneur de gloire, au Kosima Mitema Bato, au Kosima Mitema Nabiso pour continuer à Songa. Seigneur de gloire, le temps des miracles n'est pas passé, n'est pas fini. Je crois au miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui paies à l'existence des choses qui n'existaient pas comme ça a été existé. Lorsque au Benga Makambo Israël et contre la vie à papa Nabiso, la santé naïe. Je sois les alors prise en charge la vie naïe. Na kombono Yesu Christ en Nazareth, nous avons bikis naïe, netolobi. Amen. Voilà, tout ça, ce qu'on a centre médical Rehoboth, bisika toye kokuta docteur, maman moko mpandi, docteur Zampandi, mbote docteur. Bien papa Rabi, bonne bino. Très bien papa. Bon, Azali accouché à Wutukobota, tozo kende vraiment juste vers 1 mois. Mais ce que tu as dit, capacité à santé zamuke, tu souhaites garder ko garder mwana, tambula ipo azamu na muke, ba mikolo ba okota ba makamboze belé. Tu souhaites comme moins d'une semaine, ce qui a boutiné bien à kokende. Mais malheureusement, tu as déjà 1 mois, faute de moyens financiers. Ça fait au moins quelques jours. Na tonga lelo kuta na ye net nzamba asungi biso na tunies que papa zoya ya lobi papa zoya te ngambi bon papa zoya te en tout cas sur le comité dimanche tu vas l'obliger ya ko bakisa mbongo mususu par rapport à oyo lingo futa mais qui resma to za libanda na mona ndembo ye que il faut abima c'est que ça vraiment ngolo nzambe na surprise obosali na yebite ye moko soki ayebi ke azokende soki akolinga kokende ye soki pa akolinga kokende te pongana ye to za surprise. Ok, mbote maman. Mbote papa. Kombo nani? Mati. Mama Mati, uboti mwana mwasto mbali. Mbali. Kombo mwana. Kombo na mtu na bapie kombo te. Ozozela nani apese kombo? Papa na ye. Kasi ayo kopesa kombo te. Na yete. Depuis mwana bota na yete. Na yete. Balobi mwana akoksi 1 mois. Ah, akoksi da 1 mois. Mais papa yaka te pona ni? Aluka luka mbongo lobaki. Koyana koluka mbongo eza différent. Okoluka mbongo me oyaka mwana abotami ti oluki mbongo abima. Bon nayebi nanu te bo bandeko ni bayaka? Bandeko ni baoya basi baoya. Bango baoloba ni? Po bango bana eloko oloba te baoluka luka kaka. Omwana abima na mikanda baotya kombo ni? Oyebi te? Nayebi te ata papa ne batie kaka. Mutu ayaka nete? Oh! Aïe 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 aïe. Nayebi te soto tozwai mwana bolakisi deja mwana bokosere mpe mwana namoni nasimba nanu te eloba sikoyo esali yo ndenge nini ntango oyoki ke bafuteli mwana mbongo pa pasteur kosi mpo bobima? Bon eselinga bien nasepeli napesi kaka merci na pasteur kosi nzambe apambula ya continue esuka na makambo azosala. Ta mwana kuta azoba mwana azomela ne? Azomela. Sikoyo so obimi okeye wapi? Nakena ndako pa biso. Bana bino? Oza bana boni? Oh, deuxième. Kaka na papa wana? Te. Papa mosusu? Sikoyo osala nde? Apres ye obota susu? Sikoyo nanu te. Olobaka kaka bongo? Te sikoyo te. Ok, pa na bino sikoyo mobali no oyo ota elopa na bino? Abando ya kuna. Eh bien, je pense que Bolandi et pasteur Kosi et Azam Pandi n'ont peut-être seulement pour profiter besoin. Bon, maintenant pasteur Kosi, quelque part de comment tenir Rabi, ça c'est encourager les mâles. Bande Kubazo en grossesse qui est la maternité Sundoli Mutu, yo aussi cherche naïe quelque part, ça dérange non? Bon, trop bané oui, tout comme trop ban non. Par rapport à encourager les mâles, l'accident me soucie à comme takana qui ont été. Vous savez quoi, nous sommes tombés dans la crise, mon son, le pacala. Au PC confiance, dans ma cansike, on a conscience, mais décevoir yo, bakabo yon tomo nango.
Tous les locaux ça été dans ma boy. Pour moi, j'ai fait ma mission. J'ai fait ce que l'Éternel m'a mis. Ok, il y a ça là pas dans bateau. Et moi, non, c'est bénéficié par les Zambie. Ce qui est mon conna, oya mona non. A été imité, lamba mususu chance ça a été parce que chez Zamoune, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est bien. Ma soeur, yo siko o te kaka to sakani. A te kate. Ça rappelle o te. Siko moi na bo commander. A bo commander ta mke. Yo sa ke loko te mke mwe uta wapi. Un très beau bébé, un garçon, hein? Mais jusque-là, l'enfant n'a pas encore de nom parce que son père demeure invisible. Depuis que la maman a accouché, papa Mouna n'a été. N'habité moi n'andeng azane faut basombele ba miliki, ceux qui a beli fois soin et papa Mouna n'a gâté et la maman gloire à Dieu ba fouté liembo ngazo bimazo qui est pas na bango bande ko nao ba ibi pete go bima bazawa bazate obenga bango to ke nuka zo nuka yo na obenga bango bayo zo yo na mutuka te makolo ha ya msikate msikate. Voilà, merci beaucoup, pasteur Kossi. Je pense qu'on va poursuivre. Le pasteur va prier pour quelqu'un là-bas et poursuivons. Seigneur Dieu de gloire, protégez bébé Oyo, Kolo, Batporoyo, rendre visite même dans Bandako. Mon côté, à la makoke, qu'on détruit via moi Oyo, ainsi que toi la moi Oyo. Tika le beau qu'on a eu ce qui sont des bombes moi Oyo, bibi moi la salle pas mon côté pas na yo, la commune eu ce qui sont Nazareth neto sametubi. Amen. Okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi lokola Mungu aebatelaka musuni na kopola osalanga Mungu po ete bazwa mindinga na nga bapola te na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esengelaki Nzambe mobimba akufa mpona masumu ya bato. Hôpital Mama Kana, Nanjili toujours, bisika pasteur Kossi, ayako sala ce geste moko ya bolingo, geste d'amour de Tobenga Kango, na cadre ka ko soutenir bandeko bazan en difficulté. Toza na mpanja ba mama Misato, na bana oza pembe na ngambo te mama. Mbote papa. Na bingo mama to yaya. Na comment na Dej. Na Dej boni. Bien papa. Yo problème ne ezaki ni. Problème na zaki na passe. Bana kota na hôpital na women na sali 4 mois. 4 mois. Ya wana siko na moni na nzamba koti na mtema papa Kosi ayeko libérer na esika ona kumisi nzambe makasi nzamba bakisele o ezangi kati na ye bisika oyo ebimi donc bakisa ma ebele ya koleka yango na sengi merci na grâce à saleli biso. Kana wezaki nini? Kana ngezaki bana bazonsa mwana makila na kangama awa ndafutila mbongo zaki te yango siko nzamba sani na ntema pa Kosi aye awa yango ayeko libérer biso bazongisa mwana makila bongo papa ya mwana zabi papa bango aza na ye me ando ya kokipe moko ye ano do so aye kaka sano sabote ne mwana pona ni nebi na ngai te boswana te bo sabote mwana po nebi na ngai aba bozweza na ngote asala ni azaki mécanique un mécanicien Monsieur mta mécanicien bozweza ta ali yango sabote mwana ana okipe na ye comment mwana na Profina bozanda ko moko to yo zapa na bino tozala ndako moko siko na longwa na pona ni makambo elengi te papa ngo makambo elengi te boli boso yeba ite nayeba te siko so olongo aoke wapi nakepa abiso na maviokele mais ano ota mwana ekuna te tokabwana na biso deja siko okabwana yo ota mwana te aya te seke koma papa ozona mobali mosusu te aza na ye te siko bokabwana yo otala mwana te mbo nani afuta ya mwana omi nervel andolia ndenge nzambe asunga kaka na nzela koteka nanga otekaka otekani nateka makaya makaya kwa mbeso te ya otambusa awa balambaka wana makaya oyo balambaka ozotambusa na mwana na mokongo otambusa makaya te atikala pana paleki nanga
C'est bon, tozana maman msusu mbote mama. Mbote papa. Papa dalina programme makila. Yo moko. Ah. Nazalaki hémorragie, batianga 6 chassa makila. 6. Oui papa. Oula. Pardon nakotaki ana ke 4 mois. Tellement mboka ebimaki mingi mwa difficulté ekotaki kota papa na mama mboka ezali sute. Donc navandaki awa nasali anoke 4 mois. Nzambe osalanga grâce na nzela papa na biso kosi Nzambe atushe motema na ye ke ete biso kaka tina esika oyo esika mbongo wana euti ezonga su ebele bato baza na difficulté akontinue su kosunga bango ndenge asungi biso Nzambe na mpenza abakisili mpenza ebele mpo nayebi te yebe te ke soki nasala combien de mois ana avandi kaka boye baobenga kombo nanga ke apakosala obimisa biso na peti Nzambe merci mapambola ya pambola ye esika bende kosimba te esimba esika ezangaki ebakisima su ebele. Sœur Nabiso, je pense que boyoki bazongisi 6 sachets ya makila et mbongo kenda yebela zanga yemisolo yango komisi Nzambe à travers l'homme de Dieu le pasteur Kosi a joué quand même moyen ya kobima kokenda ba mama bayebi mama wuti awa yebi akenda kwa bazozonga suboye mama biso mopanzi kuna mbote mama mbote papa mama Mireille kana ngai ezalaki bazongisaki mwana makila sikoyo papa na ye azalaki koya sikoyo azoya lisusu te na dene mita akimi na ye azoya susu te soki obenge boye na telefone ezosona azoyamba te ntina lelo oyo navanda ana kokisi 6 mois ebanda kosala nga mpasi na motema Nzambe esunga ngai Nzambe asali nga na grâce ya papa nkosi asungi nga aye kolongola nga na esika oyo Nzambe abatela ye bisika nyonso azozwila mbongo aye kobimisila biso na esika oyo misala na efuluka ekoma ebele ezwa mapamboli pouvaka esunga su bandeko baza na bisika ya pasi. Yo ofandaka wapi epa mobali na yo to na mosengo navandaka na mosengo epa na biso mobali tobanda kovanda esika moko alongo na mosala yaki epa na bango nga natikali nanga mpa na biso ntina ndenge tokomi na bisika ya pasi akimi ndenga na bisika ya pasi atozobenga koya na ye te na ndenge mpe avanda na ye kuna akumbaka na ye te akipaka na ye te Nzambe asalilinga kaka nazoluka kaka na moke nazokoka te navandi kaka na mivandisi kaka na esika oyo naza na bana 3. yaya na ye moko na baleki 2. naza na bana 3 ya liboso ya mwasi na 2 ya mwasi ya mobali moko te ya liboso kaka wana mwasi. Sikoyo yo osaka nini mpo papa aza te obokola bana yango ndenge nini? Nabokolaka kaka na moke kaka na débrouillaka kaka natekaka ndunda na Mobutu. Nzambe kaka katya loboko kaka na moke wana nalukaka. C'est bon, commentaire est belé, mais je connais pas papa bazokima ba maman ndenge pona nini. Est-ce que ça kaka kozanga misolo? To peta msubino pe bozana moi nyoka etamboli mabe yango papa monele to za mis balé misat ne ba 4 na ba tigana kima na ngai. Po mutako kima responsabilité na été boso za bana misatu. Ezana mpona bongo te papa nga natambula nzela moko natambula nzela 2 te. Nayebika mobali moko to ta mobali soka zwi mwasi mususu a changeaka na ye. Mobali oyo to vivaki ne bien azwi mwasi mususu na dene mita mobali banako sepela na mwana makasi na dene mita mwana azwa malade akimi mwana esika ya passe na bona comprendre ki te mwasi na kokotele banzela mususu kwa abunte mange ya mwana na ye to soit na volonté motema na soit na volonté bandeko na ye na yebite. C'est bon, les gens ont voté que tu comme une émission papa molia te tu as qu'à juste pour un geste au pasteur Kosi Sali et le pasteur Kosi là il va dire un mot peut-être un conseil et puis à rebondir là pour na bandeko et ça va bien. Merci papa Rabi. Merci papa Rabi. Je pense que kokisi oiza etinda nzambe du travail qu'on s'amana Job chapitre 6, verset 14, c'est celui qui souffre à toi la compassion. Donc compatir na bandeko et tous ceux qui sont mission à biso, biscan sur tamboli, bien que aussi sinon te, photo ceux qui sont orphelinat et nzambe akosunga. Donc c'est ça conseil na bandeko
kozwa mayele ça fait mal toza mpe na bandeko ya basi surtout biso mpe tokoteli bandeko ya basi ebele makambo oyo soki basi baozwa mayele te makambo bando okutanaka mais je pense que tokuta dajo babi ke conséquence ekozamie koleka conseil na baconséquence oyo surtout bandeko bana mibali bakimi bango je pense que epesi bango mayele mbala nsima bakozala ekenge na bademande bato mosusu to babesoin bato mosusu donc c'est ça donc tosambelaka po tokena biso. Prions avec l'homme de Dieu. Tendre Père Jésus-Christ de Nazareth na maboko na recommandé libota oyo nyonso bandeko oyo ba mama na nga pe ndeko na nga mwasi bango nyonso na maboko na yo zala papa pona bango pesa moko na moko mayele na mukada na Jacques Bibi oyo azangi mayele senge pa na yo pesa bango mayele afin que kolo batambula na kobanga yo pe basala beka mususu te batela bana na bango force nyonso retrograde za na musika tika mulimo mosanto bomba bango na nzela makila na Yesu Kristo nde tosambe tolobi amen. Amen. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de ce reportage. C'était sur le geste d'amour et compassion sur Bandeko Obazan en difficulté. On était avec l'homme de Dieu, le pasteur Kosti qui est à mes côtés. Et pasteur, et salut d'abord Ndengenini, comme ça la tour Oyamulaïboué, pour nous que Bandeko en difficulté dans l'hôpital. Merci une fois de plus, Tabi, merci na Nzambe wasali konase oyo a tikaki bisote. Merci na ba ndeko nyonso oyo bataki med association pour tout ça makam oyo aux États-Unis nazoki bato aux États-Unis bataki quelque chose bata France bata Angleterre bato ya Suède et bandeko nyonso bo soutenaki na province na biso ya Kananga prophète Gelo qui s'est nzamba pambola yo la contribution au pesaki et donc de partout na bande wa Kishasa également na yo pe ndeko rabi contribution na yo pe pour pesaki na kata makambo les messages que ça quand na ba vidéo ça qui est quand même capté si bato yo ka kiango parce que di banda va se manifester pas moins de $500 pas moins de $500 donc c'est que plus alors na bi merci pas na Nzambe parce que zaki zemi otozangi nango aussi notre to bota ite to banga lokola to boti ko botiza action to sali et je dis merci na Nzamba lola c'est pas encore fini na necessité faut tout ça donc fait mais pendant les autres suki awa to ki les amis de la foi bande ko balanda de la foi TV to teki image otobaki to ko sala rentrée scolaire à bana par rapport à ba geste to salaki to sombe ba kaye to sombaki et babiloko nyonso ya classe etika to tika ngo to empêchement parce que to bengi ba responsable bazana ba programme susu et to sala jour to kitawana et j'ai ces autres qui sont même sur la province na Kasangulu to question na Kasangulu on to bino cité mais pour na Kinshasa to suki si a un hôpital ya Mamakana to tika na orphelinat pe to ke na Kasangulu donc c'est ça OK to moyende ko moko na zena problème à likolo pote ya munene singa ba plâtre tout ça. Oui, c'est bon. Tobaki toko tia quelque chose pour naïe parce qu'il y a ça makamebele pour battre en plâtre c'est $100 ou ils en ont utilisé $100 et des colia naïe na ba bloco ba rosela ba passima bloco on a tout ba bande colia naïe donc colia naïe et to tia quelque chose on a tia et n'hésitez pas bateau bota la biso au bolandi ba imagine so soit quelque chose ezali puis ça toko komisa ndenge komi plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 Oyo sala makambo na edenini pour kala tebe élection awa babi secteur anjili OP oza populaire ozo postuler bien sûr naza populaire anjili milila nga balinga d'ailleurs venir autres zaliza na vini nanga avec nanga et hôpital za juste avec na biso et mukolo moko tina kanisa politique na mutu nanga o eza important pour ngeza ka kosela Nzambe na sepela ko za la ministre mais thème posa très social ce que postuler ça peut bien na sepela ko za la ministre Nzambe que ministre mukili pour parce que ministre Nzambe na otika na tina kufa ministre mukili un jour ba changer nga kombo soki na voyage so za ministre mukili so voyage na mission de service to kimboka msotaka Congo Brazza OK lokola citoyen congolais nyonso OK lokola ministre te mais ministre Nzambe partout na kokende nazaka ministre nazana même valeur. C'est bien, merci beaucoup. Merci papa Rabi. Voilà, on est pratiquement à la fin de ce reportage. Je dis merci à tout le monde. Je pense que vous avez suivi. Vous qui avez cette bonne foi, vous qui pouvez soutenir
les démunis, les gens qui sont dans des difficultés, n'hésitez pas. Appelez-nous sur les numéros affichés ou bien vous appelez l'homme de Dieu, le pasteur Kossi. Votre don, votre geste parviendra dans les bonnes mains. Merci pour votre fidélité. Je dis merci à Dominique Kiel et mon homme Sakata. Merci à Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche. Merci à Fiston Bastien de FB International, l'agence Assure. Angèle Kinké, là, j'ai pas oublié la préférée. Merci à Bogo Sanderson. Merci à Ariachou Louye. Ariachou Lema. Là, je vois le super papa Mike Lema. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Wilson Bilili, Yawili. Merci à toi. Merci beaucoup, Sanderson. On se retrouve très prochainement à Vie du Public. Merci à Raïs Kangi. Merci à mon frère Yves Pan. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a Vie du Public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Vie du Public. Et Zolandama.